Vital Kamerhe ça mutu moko mondenga zawana ayebi kazana beaucoup des ennemis donc tiazo ça asa pemena président Fachi asa mutu akoyi ko sala RRT erreur amuka ko sangote parce que moins d'erreur misu obi misu abatutu ole batala le président Félix bazota là Vital Kamerhe babi que l'homme à battre ce n'est pas le président Félix, l'homme à battre c'est Vital Kamerhe. Yango moni makambu wana batu ya FCC bakota ki balandela parce que ceux qui total même na inspecteur, ba procureur, des magistrats, des services à sécurité, bazaka batu ya FCC. Voir même le président Kamerhe combattu na batu mususu ya IDPS. Donc le président Kamerhe parce que le président Kamerhe a la pémenia fatité. On va vérifier dans le service à sécurité président de la République, il y a Fachi, on appelle le président de la République, président Félix, ma condoléance. Avion qui na surcharge, voiture, il y a président Félix, ils ont pesé 7 tonnes. Avion, avion militaire. Antonov, militaire, il y a FARDC. Avion attend un memaki camion à Fachi. Selon les informations, on a possession. Avion les memaki basaki à Madesu. Na basaki à pomme de terre. Il y a basoda te. Eza basoda. Moi n'engue avion basoda. Et même le président ba konzi ba généraux au basara ba commerce ba te avion zalaki na si charge. Nayoki passe comme on a un opposant à la titre qu'on a commis 15 millions. Mais ça sonne pour l'opposant. À ça, il marche, il y a celle-ci à la titre 15 millions. Ça, c'est du honte. Voilà, très chers amis internautes de www.cleboa.com, amis fidèles de cette émission Mégan Entretien présentée par Priscilla Makangila, la Mégane. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout en tout cas. Merci pour votre attention assez particulière dans cette émission. Merci beaucoup pour votre appel, suggestion. Ça prouve que vous avez vraiment ébélé. Bolinga émission au Bobenga Abisso. Ça l'a Abisso bien. Tant que vous vendez devant, bah, étendona bino devant ma portable. À l'heure à laquelle vous avez vraiment émission Mégan Entretien dans www.cleboa.com. Permettez-moi de dire un grand merci au géniteur de ces grands sites, de la nation, Tonton Mbanda, l'homme qui promeut, qui réalise de la nation, Tonton Mbanda. Merci beaucoup et merci à Pichou Mangayaska, Toko Lisato Wakabilange, Sabiso bien. Herman Emporio, Swagabo et Téti comme jamais. Et ça a eu plaisir en tout cas. Marquis Songangeli, Berger, Pasta, on a eu à Cleboa, tout l'émission Oyo. Et merci à tout le monde, en tout cas nos partenaires et le partenaire de cette émission, Lelo. Alors, on a invité, tout sur le leader patron. Ouais, Micho, Noka, aspect spirituel. Bopeto nanzoto na molima ende komisho bat bayebaki mingi ke yoza ki ya kati ya parti ya MLC ya ndiko Bemba Gombo et lelo yo oyembela ti même banzembo et lelo d'un bâton magique pour yense je Vital Kamerhe o batutu bazo indexé o batutu bazo loba o azala traité de tout et lelo ndimi aux en kati ya parti ya UNC. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à adhérer na kati ya UNC? Ah, merci mingi. Au moins, batebele le long web sabatu. Batebele, nga waibi ke batebele waibi ke naza bembiste. Mais nga natika kozala membre ya MLCT. Natika la kozala membre ya MLCT. Natika la kozwa carte ya MLCT. Naebi nakenda pe na siège na bangote. Mais je peux dire que j'étais bembiste parce que premièrement, naza fan ya Bemba. Premièrement, papa a botingai. Papa a botinga a travaillé na le bakutu papa te. Koko ba koko na ngai, ba travaillé na Sibezai. Nanu ngana botamite, ba koko ba boti mama na ngai, ba travaillé na Sibezai. Ba noko na ba travaillé na Sibezai. Ngana yeko botama na kuti papa na ngazo travaillé et pas ya Bemba Saolona na FNMA. Donc il a dit que
na koli na affection ya babemba parce que père na ngai père na ngai ye mutapesi Jean-Pierre Bemba tangu Jean-Pierre Bemba sisi classe na poto aye ko sala na compagnie papa na bango stage mutapesi formation à stage papa na ngai tangu aza chef du personnel vous comprenez abeti na compagnie na 35 ans ou 40 ans yango moni affection wana nazaki na tangu bakangi Jean-Pierre Bemba na ko sala nzembo Jean-Pierre Bemba innocent petango wana Kabila zali okomekate mais omeki olali eza lelo ndenga China Rambo te babenga China Rambo comme mama na mikolo babenga Kabila China Rambo siko tama China Rambo te tango wana komekate kalevu komekate mais ngana ozaki na yembeli Jean-Pierre Bemba mais eloko moko na koloba na yemba ki ngona tshaki ba moyen nga mona koti studio ba moyen nga makamna nga take na affection à Jean-Pierre Bemba mais nazana moi regret muke parce que ezaneti ba foutinga monnaie de singe donc il faut la vérité na ndenge nini même merci ba pesa ngate parce que nous avons carte partie merci aux gens merci ba pesa ka so embeli mutu nzembo ba pesa ka na sengi mbongo te parce que tant na tshaki mbongo wana clip wana na nzembo ekutanga plus de 3 000 à 5 000 dollars. Na ba propre souci ka Bemba na komaki lokola papa Bemba Saolo na yebi azako yambanga na zana ba photo. Mon père c'est l'ami de papa Jean-Pierre Bemba. Malgré papa Jean-Pierre Bemba c'est le patron de mon père. Mais ba komaki ko umela ba komaki ba mi. Voir même papa Jean azobsa mon père que monsieur Noka nous sommes vieillis ensemble. Nous sommes monsieur Noka, nous sommes vieillis ensemble. Donc to komi ba koko esika moko. C'est donc c'est l'ami de mon père. Mais tant na sala kiango ba foutinga monnaie de singe. J'ai fait beaucoup pour le Bemba na makamba politique. Na 2006 na yembeli Jean-Pierre Bemba nzembo. Ba kangi Jean-Pierre Bemba na yembeli Jean-Pierre Bemba nzembo. Mais si on avait foutinga monnaie de singe même merci à Pamba na zo quitté. Mais na boy Bemba te mais tant na koti na makamba politique na talaki balancer na balancer on place à mbongo ezali place à misala ba ko pesa tika na kendi non ngana koti UNC le président Kamera zaki na baisse azaki na zolo ba le président Kamera soka zola na émission zola nanga le président Kamera zaki na baisse quand je dis azaki na baisse bato bazo critiquer ateki bandaku azaki suna mbongo te o na zolo ba moi j'étais na réunion avec le président Kamera na tant le président Kamera lobi ke bazo finga ngai lui-même Kamera président Kamera zana mbongo te ateki bandaku batu bakimi président Kamera na parti o na zolo bezanga te le président Kamera na réunion alobi batu alobi tanga futa ki mbongo ba caution na biso 1,300,000 alobi batu alobi Kamera ateki bandaku zana mbongo te batu bakimi nga na parti nga na yaki parti zaki na baisse na talaki baisse te na talaki force ya Mishonoka. Parce que Mishonoka c'est la force de Tchango. Mishonoka c'est la force de Massina. Natala ki ngala ko mema batu na UNC. Omoni, natala ki baisse n'était parce que natala ki mbongo n'était parce que na propagande moi j'ai dépensé plus de 15 000 dollars, il y a propagande nangana sans le président Kamera paye même $1. Et lorsqu'on on a reconnaissant le président Kamera avait payé caution pour moi. Le caution était 600 ou 800 dollars. Pour nous la candidat mais propagande c'est moi-même mais bazaki na baisse na ma propre moyen na zaki na baisse on a kotaki na talaki ke na monaki na bidon MLC na monaki moi je dis toujours la vérité je voyais que le parti est saturé plein de gens et puis na talaki IDPS le parti est saturé bon PPRD na koyeko kendete parce que moi je suis résistant na bundisi PPRD na okeni na monaki ke bon politicien ni na kokolanda oyo azana ba vision ba conviction lokola ngai bon ngala ke pas Kamera parce que Kamera pèse le nom de Kamera pèse au Congo le parti ekokozala le parti ekokozala makasité mais lui-même le président pèse. Les pacificateurs pèsent, parti cause à la faible, mais les noms. Nous reprenons exemple, Mishonoka, artiste et musicien. Mais l'orchestre Pissom, ça, ne pèse pas. Mais le frère Mishonoka. Mais le frère Mishonoka pèse.
Frère Michonoka pèse dans qui combattant, il pèse dans la musique. Non, non, il pèse. Allez même sur YouTube. J'ai plus de 600 000 views. N'engolobe la view té. Bah que ne pas bête à 100% Zambé. N'engolobe la view té parce que la musique c'est pas les views. Mais comme yo lobby, quand on a bête plus de 600 000 views, 600 000 views, c'est déjà bon pour moi. Donc là, je pèse. Mais il y a des musiciens ici, des grands musiciens que vous connaissez. Bazo pèse, les clips, c'est 24 000. Bah, grand star en beaucoup. N'a beaucoup de temps à comment on appelle. N'a beaucoup de temps à faire, là, c'est la polémique. Non, Fali, c'est un grand. C'est un grand, c'est un grand. C'est un grand. Bah, ça va grand. Plus que grand. Plus que grand. Quand on va combattre, plus que grand. Voilà, plus que grand. Au but, c'est le que non. Caméra pèse, malgré UNC ne pèse pas, mais le nom du caméra ça qui n'a baisse parce que caméra ça qui n'a chômage. Et quand tu parles de caméra, faut que tu au moins caméra ça qui n'a chômage pendant 5 ans il y a chômage. Regardez comment Cameroun et le président Félix ont fait leur propagande. Bazotambo na ba boitou na ba kano parce que bazaki na mbongo te, mais les camps adverses ba jet privé pour moi que le président Cameroun yé ou ezo senga ke ya mwasi na ye ya banane pour entretenir le parti, mais les moyens comme les autres azalaki na ngote parce que président Cameroun azaki na besa azaki suna musalate azaki na besa na musalate. Là où on souligné que les Cambouis 15 Rwanda, c'est vrai qu'il a fait dérober l'argent. Non, le papier, moi, le président Cameroun. Faut tenir nos consciences. Si on go, là, on doit payer 15 millions. On a tant de chômage. Il y a chômage. Continue à produire. Ah, on a fait la benda marambo. La benda marambo d'argent. On parle de 15 millions de dollars. C'est de la. Merci Mingi. Non, le bananou. Au moment où le président Cameroun avait payé 1 300 000 pour 700 candidats dans la députation provinciale et nationale. Le président Cameroun a des relations. Il a un nom. Je pense qu'il a des biens, il peut hypothéquer ses biens, pour exemple, on a banque, à foutre caution. Ça, c'est des 1. Dans le but, c'est qui bon. Et ça, et quoi arriver bon. Toye, président Cameroun, et là, on a côté na parti à président Cameroun. Peut-être que c'est 15 millions. Parce que il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, et il a fait, il a sali pega ya reçoit 15 millions. Non, le dire Kaba. Non, moni président Cameroun, ceux qui n'ont côté qui n'a parti à président Cameroun parce que frère Michon c'est un intellectuel et puis sage. Et puis nazalaka mutu ya ba Ziano qui ma question te na kozonga na kota kabisika na ba sentiment te parce que on va dire Kaba parce que yende makambo parce que azalisu ya président Fachi parce que c'est lui qui dit il est la deuxième personnalité à Morayo cause la Dikaba et alors on ndeko bila tomande ko Milania na ndeko ezala ko ndeko caméra nazo te na lobaki bien que au bandel question na koti na UNC le président Cameroun est en baisse asa na fonction te donc à koti UNC pour le moment ya on ozozonga. Ce qui n'a pas président Cameroun c'est très important. Conviction Nathalie Loko le cas dans le Parlement quand le président Cameroun était le président de l'Assemblée nationale. Et il y a un problème moko incident moko dans l'Assemblée nationale massacre ya Boudidi en Congo. Ou ya bata Boudidi en Congo et il faut balongola immunité. Il y a mon ancien mi po bakangaye. Le président Cameroun a sa motion ce qui to kolongola immunité à mon ancien mi c'est que il faut to longola paix ministre le ministre de l'Intérieur et général Nani général Ngokomene Kiminga défense wana le président Cameroun avait sauvé le Monansemi balongola immunité na 2006 na problème massacre à Boudi dans Congo toye le président Cameroun a longé na parlement pour nini tango ba Rwandais ba koti na Congo le président Cameroun a dit que le président de l'Assemblée nationale n'était pas informé. Le président dit qu'il n'était pas informé na entrée à soldats rwandais. Alors moi, et là, on a dit que Moutouana, c'est un type. Moutouana, c'est la politique, na solo, na vérité, parce que à défendre mon Monasemi, na parlement, et puis à défendre le Congo. Azaraki Djaleloli, c'était ça, à côté du pouvoir, il y a Kabila. Mais à nier que Kabila côté ici Rwandais
aboyi kondima makambo ya Kabila lobi ke mais balobaka ça très très bien utiliser il travaille avec nous. C'est bon, en tout cas na vani na président Kamere au moins nga za grand combattant biso bato bandi combattant na Londres. Je suis parmi ya kate fachenga longwana na Genève te soki ya kate kashenga utiliser te donc aza vraiment pion et tout tala naza parmi ba initiateurs ya combat na Londres. Parmi les combattants, je suis grand combattant. J'ai collaboré avec Matone Kimbangu, j'ai collaboré avec Ngando, le crocodile général Ngando, j'ai collaboré avec Maître Baïna, Marceline, tous les combattants. Nous sommes grand combattant, na bundisi régime makazi. Tant que la caméra va traître, le problème de la caméra, Kamere c'était un intellectuel et puis sage. Ayebi lo kona sa ba politicien na biso mingi ya Congo baza mayele te. Ozo comprendre parce que ceux qui tokena makoto sont parce que le mama 15 millions ngaza ko pesa ndenge ni na koti na déjà le bac en 15 millions wana tokena makoto sont mama 15 millions. Au moins pour le moment présomption d'innocence donc il faut bazo ça l'enquête. Enquête ezali na et pas procureur général de la République bazo ça l'enquête naba inspecteur à finance ne après enquête to yeba soki le président Kamere yemutu azwa kimbongwana mais président Kamere aza combattu le président Kamere aza combattu na lamuka non moni azali mutoyo aza mayele mingi aza sage bazo combattre parce que bayebi pourquoi président Kamere aza combattu na FCC Place Aouta voire même le président Kamere combattu na batumususu ya IDPS donc le président Kamere parce que batumususu bazolinga le président Kamere azala pemeni ya fachite yamba combattre yango wana yango ngina loba le problème à 15 millions ezanini ezali mbongo oyo ba rétro commission mbongo oyo ne président Félix a bien za rétro commission mbongo moko ezali koya na présidence bato bazali kolia mbongo wana ezali ba mwilamu siko ezali ti cop moko boye bino bosalaka yango tango bobimi boyebi ke mbongo moko eyaka kuna ya 15 millions bo reverser yango donc ezali ti bo reverser baninga po bosimba touche surtout comme Vital Kamere aza muto bazoluke na ndenge nyonso tout baluki ato reverser mais Vital Kamere aza mutu moko mo ndenga za wana ayebi kaza na beaucoup des ennemis donc tiazo sa aza pemena président Fachi aza mutu akoyi ko sala erreur te erreur amuka ko sangote parce que moins d'erreur misu webi misu abatutu ole batala le président Félix bazo taila Vital Kamere babi que l'homme à battre ce n'est pas le président Félix l'homme à battre c'est Vital Kamere yango moni makambo wana batu ya FCC bakota ki balandela parce que ceux qui total même na ba inspecteur ba procureur des magistrats des services à sécurité bazaka batu FCC pour le moment président Félix na memi pendant batu na yete pour ceux qui président Félix a memaki batu na ye tam soupe mangamba 15 millions wana tonga pe toye bangote yango ngina lo beloko mo c'est très important nazo ça peuple congolais problème à 15 millions pour nga ça dit absolument rien non mbongo ba congolais bon 15 milliards ba mbongo ezana ba pana ma pepes oyo ko 15 millions oyo ko changer mboka to banda audit to sala audit to banda ko landela depuis président Kabila soit pouvoir et là autour même moi je demande na président Félix tout ça la audit depuis président Kabila soit pouvoir tout landela mutu moko ti to ko ça na Bruno Chibala donc bo songi ba immeuble yo tongi immeuble ministre boy yo boy les 15 millions c'est rien et là on a resenga na rien c'est de l'argent non c'est rien pourquoi parce que et que wapi ndeko prof Kalela lobaki bam 15 milliards wana biloko wana tout te prof Kalele soko professeur Kalela lobaki to banana nous balobaka le président Kabila ça na 15 milliards pourquoi ba sala marché te ba koma awake to ça na posa to ba 15 milliards o balobaka ya président Kabila eza wapi mais Kamere parce que c'est l'homme à battre mais ngana biso que Kamere azumbongo wana te so Kamere azumbongo wana tozela na banquette to kozonga awa na émission ngai na biso parce que présomption d'innocence enquête eza na justice so le président Kamere azumbongo wana to koyeba mais eloko très important na sengi na président Kamere
président de la République, en tant que magistrat suprême de la République, président Félix, il faut une enquête. Il faut auditer depuis 2001 au président Joseph Azouaki qui pouvoir. Il faut auditer. Président Joseph, ministre Nyonso, PDG. Tu acquises FCC? Non, je n'accuse personne, il faut auditer. Tu auditer, même le gouverneur. To banda ko auditer, c'est ça. Wanande to goyeba mais na yoki passe min comme on a un opposant à la titre ko ba commis 15 millions. Mais eza soni pour opposant wana. A sali marche il y a CLC à la titre 15 millions, ça c'est du honte. Et bon mbok to matanga mbonge monalité bo enquête président Fatia do salate makambo bele bazo salate yango batika babima. Bato ba détruire mboka et loko to ko lobake to banda enquête to moni enquête ba banda na source. Pona ngai babanda ko enquêter batu nyonso tout pona opposant wana quand il fallait tikande batu nsu basala ngoye il fallait bundake les 15 milliards où ils en a pas na mapepes babaka le président Kabila a bomba 15 milliards na pas oui so budget mboka za 10 milliards so il balobi que to landela 15 milliards à président de la République azongi sango oui que makamba ba gratuité tiro kende tout ça donc pona nga wana c'est opinion nanga naza contre ba opposant wana lataki à l'attaque tricot il y a 15 millions, à Zotambola, on peut la marché. Ça c'est n'importe quoi. Oh là là, c'est vraiment chaud. Alors, le lobby, comme 15 milliards, le lobby que non, président Kamere, président Nayo, en fait, a allé combattu et tout. Tant que le président Kamere a combattu et tout, vu que les autres travaillent dans le Fati. Alors, on a un avion, il y a les coloans. Et comment est-ce que le Kamere a combattu le Fati? Bon, on a vu ça en tant qu'un homme politique, le long on a fait sa information. L'avion n'est pas attaqué. Attaqué dans la source politique, l'avion n'était pas attaqué. On a fait son information si l'avion est un tonnage élevé, surcharge. On a vérifié même la présidence de la République. Surcharge, on a vérifié avant cela. Surcharge, on a boîte et l'accès. Non, il aurait ça pourquoi on a vérifié le service de sécurité président de la République. Il y a Fachi, on a le président de la République, président Félix, ma condoléance. Avion est un surcharge. Voiture, il y a président Félix, ils ont pesé 7 tonnes. Avion est un avion militaire. Antonov, militaire, il y a FARDC. Avion attend même qui camion Fati selon les informations on a possession avion les même qui ba sac ya madesu na ba sac ya pomme de terre ya ba soda te eza ba soda mo ndenge ya avion ba soda et même biloko président ba konzi ba généraux o ba sala ba commerce ba te avion zala ki na si charge Antonov wana yango avion ekweyaki DD avion wana ya Antonov makamsu na kolo bate parce que makamo ba possession na zana na kolo bate parce que eza ba source na ngamo vrai na kolo bate il faut pas vérifier est-ce que à entretien il y a avion na ba sala ka yango et sala ka entretien te mais avant cela il faut pas vérifier il y a des boîtes moi ils allaient vérifier boîte noire bazo le parfois bato bazo ba boîte noire et limoué non boîte noire et coco lima parce que l'avion se quoi rappelle baluki boîte noire ba monité c'est impossible mais on a joué sur source dans la Syrie l'avion n'était pas attaqué source même la présidence la sécurité partout l'avion était surchargé mais tout le monde il y a eu deux personnes Mukoko voilà le but a accusé le président Kabila que non c'est lui qui avait condamné attentat non il y a un autre personne au moins il batumsu bazolo bananzela sa politique est dialloïste. Même nous avons combattu le président Kabila. Sortant, ceux qui accueillent, ce président Kabila qui pouvoir dans le pété, et ça pour nos combattants. Et ça pour nos moutoumoroté, parce que nous sommes bondissés dans le tout. Batalibanda. Il y a kinité. Et ça batalibanda lobbying. Lobbying, c'est qui nous rebondissait comme ça, c'est obéta chaque jour. Mais nous étions là dans l'ambassade, tous autres, mémo, chaque jour, tous autres bondissés. Il y a un peu je me souviens, il me semble que ça qui nous a commenté le Facebook, tout ça, là, sur le terrain. À lobby, à ce pèlerin, on a l'ipana à Zorolier, et pour les attendre, la présidence, ne quoi on a l'ipana, mais ce sont, hier, Kabouya Zol a défié le combattant poto. Ceux qui ont combattant poto, Kabila n'a pas la tinati 100 ans. Grâce à ma combattant pour tout le Kabila qui pouvoir parce que moi naza combattant tous coach ba mémo na ambassade et pas na biso to coach na ambassade tous coach tous ça ba marche ndé yango sali que
pression ya ba combattant ndela monaki eleki trop na mboka ne désordre comme trop likambo il faut to cesser nango so ezali ka bino moko awa ya zolo ba yeka so ezali nanyo tani mutango ko nini ya tani abundi nini abundi belete aliaka lipane so abundi belé ya sepela zui chance bato babundaki bibembe kufaki na IDPS bakufi pour lelo Kabila tika net ba Rossi Mukendi que son âme repose yebi muto ba bengi Armand Tungulu il est plus que nakoloba nazo respecter non listen nazo respecter combat ya Rossi Mukendi mais l'homme qui a osé nani akende qui marche ba beti masasi mais l'homme qui a osé ya ko attaquer cortège à président de la République c'est un diaspora c'est un combattant a outi poto a Kinshasa attaquer cortège à président de la République yesko soki mutwana IDPS a sepelaka batu bakufi batu bakufi na poto barma bakufi ba Rossi Mukendi bakufi ba Teresa bakufi ba Cédric Nyanza bakufi ba combattre belé bakufi yesko azui pouvoir c'est pour la calia lipa na ye pouvoir avec les combattants au bosité pour baloquer les soufati te bon moi ba combattant oyo ba ko luka pouvoir c'est vrai ngala konda te ngaiko ngaso ngana zaki un candidat en 2018 élection ba programmé président Fachi na caméra président caméra comme Mukondi Dirkab ambassadeur bien après combien de mois après 9 mois ngana ya kini chaque année pour nos artistes na sa activité nanga so inaki na poste mena ki kala omoni makambu ya poste lo konezo piquer bino nanu baba ni ba combattant libanda soki boye ki avato boucler la boucle soki to boye ki bundi boye ki no facha sen boya bo travail boye bozipi ba poste ngote bosiliki fachi wana yekutu ba combattant na bayaki apo Félix apesa bango ba poste ngana condamné baza tona benga baza ba fainéant baza sans vision. Boucler la boucle, Herman Emporio, c'était vraiment chaud et on a parlé et tout. Kimbo Peto, tout le monde initiativement commenté, Batunion Sobi, Kimbo Peta, Ngongo Bila Gentini, Degon Bila, Big Bonjour, Nayo Kozali, Balobi Eteke, et Soukalonga Landela, Kimbuta, Abandara Pegara Boy, Akumara Wapi, Kimbo Peto. Les lois battues sont comme Kimbo Peto, et tout le monde est présent, fatigué, mon pas nana ou à Osala, Moussala, à l'acceptation que Ndakisandé dans Osala chaque samedi, quoi, avec Seigneur, Mbokanabiso pour que il allait bien. Et l'idée, il y a Ningwana Nyos, qu'est-ce que en tout cas, premièrement, nous n'avons pas seulement dans lobby, n'a pas une félicitation, moi félicitations de Bapesaka. Donc le lobby, n'a pas félicitations à coordonnateur. Yakini Bopeto, c'est mon ami personnel, Eska honorable, Placide Kassanda, en tout cas, c'est lui le coordonnateur de Kin Bopeto. Il faut que Kin Bopeto, selon Ngai, selon l'approchement de Ngai, Kin Bopeto est allé branche moko créée dans l'hôtel de ville. Et cette branche moko que gouverneur Gentili Ngobila a créé dans l'hôtel de ville pour Nagopeto la Kisasa. Bon. Au moins, la question est un peu complexe pour nous, parce que c'est bien Kin Bopeto. C'est ça, c'est bien Kin Bopeto. Nous avons un coordonnateur SK, nous avons apporté un conseil, une idée. Le problème est que Babandi, Kin Bopeto. Mais Kin Bopeto, ça demande des moyens. Il faut, parce que Michel n'a fait la politique, il y a vérité. Qui ne peut pas être branche va créer et qu'on ça va millions de millions. Donc il va millions en tant qu'un activiste parce que malgré ça artiste, entrepreneur, activiste, le roi activiste, bon ko millions de millions. Na sengi na gouverneur Gentili Ngobila, maloba président Fachi alobaki tozali wana bangamba ya peuple. Comme le président Mobutu avait dit, servir et non se servir. Ce qui m'a bimi 10 millions pour Kini Bopeto, 10 millions et ça la paie ma cambo pour Kini Bopeto. Mais ce qui m'a bimi 10 millions, Kini Bopeto est à 1 million, donc Kini Rosalara Bopeto Mukolo Mogote. Parce que nous salons la motivation. Coordonnateur SVK, coordonnateur
Placide Kasanda musala bino zo senga mbongo il faut botia salaire bato basaka za musala ya nettoyage bo engager bolongola idée que peuple yemo ka sala salongo botia batu o basala ka nettoyage na ba commune baza na salaire na bango azwaka salaire ne azo sala musala dede botia service à sécurité o ezolandela mutabwa ki sachet mutabwa ke loko na bakangaka parce que yango eza changement pe ya mentalité mais eloko tokoloba bien que ngai pona nga naza kotalela kini bopeto nakoki kobetela ngo maboko te parce que le problème n'est que nazo jimela ngo parce que nayebi ke naye kotumba bango parce que est-ce que oza mutu na ngai yo c'est vous le coordonnateur de Kini Bopeto na sengi na gouverneur abimisa mbongo ba pesa yo mbongo ofuta batu basala musala bo salisa batu président Félix alobi ba gouverneur ba bourgmestre bo salisa batu musala ya ofelete bo pesa ba jeune salaire eza comme eza chômage pona ngai idée wana eza bolongoli batu na chômage bolongoli ba jeune na chômage ba jeune bana musala ba samusa mais ba mériter salaire na bango un salaire vrai. Un salaire vrai, et c'est par là nous mettons un terme dans cette émission. Et question usant à tes termes politique et langue, musique et au moins kilo. Parce que tu as la peine politique de salut, admission, un aspect spirituel, boye, tout ça là. Musique en gros, ming baloba. Y a peine monde na ezala ki la belle nanga. Na bi na olate suba naikite, na la chango trop, bayoji, na salongo promotion na zuri. Mikolo na komi na label nanga moko logo nanga mishonoka so moi na lati na ndolata ka biloko tu biloko ba tricot ba biloko tu na ndolata ba komaka yanga moko na commande par rapport au ya politique te eza na eza concept design nanga nazo créer conception nanga sika ndengo lobi politique musique nazali te musique nazali parce que musique nazali ndeko na bo travailler loko moko ya matata eza remix moko ya grand chanteur na biso ya Congo nazo sa remix ko bima musique ezali musique na osala nzambe le aussi poster lelo tiki te musique na kotika kate parce que roi David azalaki roi azoka ko yembela nzambe na koyembela nzambe mais na koyembaka na koti studio na bimis koyembela nzambe pekisa mite na bi gouverneur moko azo koyembela nzambe na koyembela nzambe omoni politique au moins tu n'as pas le baboué, ce retourni impresario de Nombasi. Ayebi bien que na politique même tu n'es pas grand combattant. Ngai na sa musique na politique, na sa politique te na sa musique na qui combattant. Te na bomba na te so que na YouTube au beti au monde ba vidéo na ngatu ya makamba qui combattant. Donc ezali na makila, na za na don wana politique, siko don wana na yo ezaki na qui combattant. Si on dit que le biso to bundisa sous président Fachité biso to bundisa ki régime en place et longwe si ko problème na ngeza ngaso na bina bundisa président Fachi na bundisa président Fachi justice kaka et salama merci ba na pouvoir nino ke bundisa Fachi ba musu ba sala ba meka bundisa ba kokatene pouvoir ni oh ba sala ba meka ti bana bundisa Fachi yo ko te soto bi ko bundisa Fachi ça ko bundisa Fachi selon la constitution de la République. Bato ba yibi mbongo président Fachi faut kanga bango. Omoni bato ba yiba mbongo kala. Na kato obi na sokola Bruno Chibala na leka na lemba. Na moni immeuble mo na lemba wana ya munene. Siko Bruno Chibala so na po ya ye na moni. Siko il faut ba yibisa biso ka zimbongo wapi. Siko so itobi 15 millions ya Panama Papers. Il faut pas y savoir que 15 millions ya Panama Papers, 15 milliards et kenda wapi. Il faut pas y savoir que 30 millions ya SNL. O SNL ya Brazil Futaka. O SNL ya Brazil Futaka et kenda mbongo SNL ya Brazil Futaka. So ki to landi et loko to ezako bundisa te eze loko bato ko sanga leader opposition ba Martin Fayulu ba Jean-Pierre Bemba so ba komi ba leader opposition mais Martin Boinango yazo yaka vérité des in bon frère Michel tiki musique te le frère Michel là oui le frère Michel là frère Michel tiki musique te le frère Michel là frère Michel zo sa la carrière na ye nazo sa carrière na puis na préparer 2023 nanga ngala bandi déjà ko bongsa 2023 nanga non attends na répéter parce que on a ça là yo ka tu ko pèse instrument
même ba compagnie ya télécommunication ba compagnie ya obobenga ya masanga so bobenga ngonini asa pesa instrument wapi à part quand on a landaki muta pesa instrument na Congo ezaka madiata apesa ka beti masikini banani yango mishono ka yena tala te verki ça pesa ka instrument ya business avec intérêt donc apesa instrument a signé au contrat 5 ans yozo saba disque na maison na ye mais frère mishono ka yoza na zéro verki ça pesa ki emene instrument zaiko instrument bazaki déjà zaiko basala kombo ape bango instrument po ba oteka mais frère mishono ka zo pesa jeune moko boye ayebana te communiquer suka batu bakolanda Herman oza communiquer suka il faut que ça très important to sengi na bana njili bana changu nyoso njili masina kimbaseke système ezabwe to sali Facebook page na biso comme nango journée culturelle mishonoka boko enregistrer kuna bokuta numéro ya WhatsApp ekozala kuna botindela biso répétition na bino ya 3 minutes soko beta ka room beti room na moi générique 3 minutes otindeli biso yango et puis ba rapper soko za rapper to za DJ osali ki DJ no po na kopesa instrument na kopesa pe équipement ba DJ ba platine wana ba DJ ba kozwa équipement platine ba orchestre ekozwa instrument botindeli biso to kosala sko triage soki makambo te eza finalisé nde to publier sko ba gagner to bandi kosala tourner na chaque commune na ko banopesa ngo chaque année tina ti. Voilà, chaque année Tinati, et c'est par là nous sommes arrivés à la fin de notre speech. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. C'était la Priscilla Kangila, la Mégane, ici pour vous, Michono Cassé spirituel de l'UNC, partie chère de Vital Kamere Loaka Ningini. Donc, Yende, Michono Kolobela, Oyo, Azana Katia Partinaye. Merci beaucoup, Nabino Tou, dans l'émission Oyo, le général John Chubangu. Je veux dire un grand merci. Merci Nabaimbo Kanyoso, Bayi internaute, Bayi combattant, au Bozalaga scotché, branché dans Cléboa. Beau s'abonner toujours et ça a bien au plaisir. Priscilla Makangila, bonsoir, bonjour chez vous. Au revoir.